Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino situ ba bolinga ka maman Eliane Nitu. Na pesi no ba mbote. Ba ebwe abarize no malukai bandeko na ngaboni. Est-ce que bola muki bien? To pesi nza merci pour la journée à lelo. Ndenge na message toujours ko ba ki ekola la kolamuka eza habitude de teta ngonzamba pesi biso mpe mabomoyi. To ba na ko kumise ko pesa merci. Ko kende kola les volonté mais kolamuka eza de grâce ya nzambe. Merci mingi na bino situ ba obo disposateur na bino pona kotala maman Eliane Nitu to pe pona koyoka maman Eliane Nitu. Merci mingi na bino so obo partager ba émission ya maman Eliane Nitu. Merci pe na bino obo uti ko s'abonner na Eliane Nitu TV na ko senga pe na bino bo partager ba émission obo tala kana bande ko mususu o nano ba yebi chaîne na biso te bango pe ba ko ka ko découvrir chaîne na biso so ko za abonner à sika yeba ete awa na Eliane Nitu TV to sala ba émission culinaire awa na Eliane Nitu TV maman Eliane Nitu nazana musala o na sala ka service traiteur la providence so on a besoin à mariage on a besoin à fête au contacter nga numéro nanga eza wana ko sala o musala na yo et puis tozali na oyo to bengi Toronto City VIP de Maluku et pas wapi ko somba lo pango na yo po tongi ndako na ona kimia to beta lisolo ya lelo tozo sala continuité ya likambu ya ndeko na biso pasteur Mike Kalambai po bato botala kilobi nazu batebele babengi ngai po na koyebisa ngai kotalisa ngai batindelinga ba video yango nde eloko tukosana bino lelo mais avant tukota na lisolo totala nanu biloko na oti koloba na bino so to sisi kota ba publicité nde sima tokozonga po tokota na masolo na biso ya lelo en tout cas bo vanda wana makambu tukosana ekozala penza motu ya makasi totala nanu sima nango tozonga to banda lisolo Likata sheni shiri papi ninda shaiwa Daitana kuningune papi ninda baiwa Namo Utengeta namo Ekove namo Kurera namo Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku, et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malam. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Service traiteur La Providence, maman Eliane Nitu. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, maman Eliane Nitu. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitu. Réservez vite pour confirmer, maman Eliane Nitu. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolieka Kalelo. La Providence,
Biloko ya moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence caca. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Voilà, wana ba uti kota la bon cadre na lobby qui service traiter la providence na makamno so bomoni. O etali makambi ya la providence alimentaire, we ba ki la providence alimentaire ezali yango pe ezali wana chambre fa des ezali wana ba ezana kati ya mboka Congo. Soko za na posa kolesa libota biso toza ana poto to akolia kitoko to akolia malamu to ko bonga ba posa ko ya biso be kitoko pona nini poto zolia malamu. Alors to bosa na pete ba o to tika na mboka Congo ata soki okufela mama to okufela papa noko pazali sombela eseki ya loso mama kuluto azali sombela ye mwasa ka semul mama leki azali sombela ye mwasa sha miliki sombela ye mwasa sukali nzamba kosa nini nzambe akopambola yo pona la providence alimentaire ceux qui osana ngo besoin ko hésiter te benga kana numéro au moni wana yango kaza numéro nanga yango pesa numéro ya WhatsApp donc toza ko livrer na kati ya Kinshasa Mobimba. Ici c'est votre deuxième maman Eliane Nitou. Appelez-moi Kimekian Kaka la reine mère. Quand na boka litama bole kwa mama Denise tala litama na boka ngolo kwa mama Denise abaki soko za mutakanda kotala ngai te poko sepela na ona ngai te soko za muta motema bololo kotala ngai pe to ko sepela na ngai te soko moni ko za muta keto muta moteme vimba kotala ngai te poko sepela na yo na ngate et surtout so moni ko za fanatique et révolté ko bebi satan na yo ya kotala ngai te kendo tala bato oyo sepela na bango ngai tika ngai kaka na ba oyo ba sepela ka pe na nga basani ni ba kotala ngai na pesi ba mama nyoso mbote o bazo benga ngai mikolo nyoso ba te maman Eliane Nitou. Notre deuxième maman Eliane Nitou maman nanga moko abisinga lobi mwana ngai modèle na lingela ka o lobi za deuxième nga naza maman na yo parce que naza na 70 ans mais yo za deuxième maman nanga bi quel plaisir nabi oui maman naza deuxième maman na yo alors apesa maman nanga la mbote na otanga kumbo na ete mais apesa maman nanga maman ba business yango wana na pesa mbote belé na maman Marthe Mokassin kuna na États-Unis bambote na ope yangwana ba mama na nganyo so bolinga ngai mama Yvonne Kabamba na pese bambote na yo oyo nyonso surtout mikolo ba mama Londres ndenge balingi ba melia nitoka mama Nitou naza na Londres mama mama ndongo bwaka litama ngabi litamo yo foza mutamotema pembe oza mutamotema boboto oza la mutamotema bolingo po bwaka pe litama boye oza la boye ndenge ngana za boye zaka ezali kambwa ngolo ezali kambwa ngolo nazingolu na miso ya nzambe bande kona biso basali ya nzambe ba chantre de l'Éternel bande kona biso ba yembi oyo bakoma pe ba pasteur awa ninge toza boye mwa mikolo mibale misato awa ndeko na biso Mike Kalambai azoke ndeko sala concert a munene na Stade des Martyrs. Alors, beaucoup mon spectacle on a bon monate, beaucoup mon concert on a bon monate. Ba o yo so ba beta ba kosa. Stade des Martyrs bande kozela Mike Kalambai. Ngam na lobité eza ba propos ya ye moko ndeko na biso pasteur Mike Kalambai, mona benga ke pasteur Mike Kalambai, moko frère po bango pe mabe bosala ka bino bosala ka pe mabe omono ozaki chantre olongo lango okomi pasteur bozo pertibe biso mona ka ido mesana ka frère oso bosse ni fa komi o révérend pasteur ba komo on peut bozare l'équipe ebele boka mataka ba komo na bino moko na uta ko sala émission awa par rapport ya ba propos ya frère Mike Kalambai batu ba benga ebele po batu pe kam tu ba tindala kingai ba extrait wana obo mona ki soko tala ki ngona to lingo comprendre émission o bien zonga na émission na ngai précédente okomona okoyura nde ko sala penza ke yo comprendre émission oyo nazo sala sikoyo pasteur Mike Kalambai aleka ki bongo na chaîne ya télévision ya Top Congo
boyebi ete ba papa na biso wana bazalaka na Top Congo ha baramisa toi bazalaka oya tuni motuna surtout oyo papa yekomona na papa Christian zakaka aloba malembe mona stilo na cheka boy papa Christian lusakwenu papa na pesi mbote aloba ne ka malembe mona mo stilo ne boy mais ko bambo ba question so ba bambo ba question mona ko pesi réponse son excellence apesa ki wana botu na nzambe. Alors, oh, ce qu'on a posé, Alors, pasteur Mike Kalamba, il est kakikuna, na Top Congo, et loko oyo, batupe balobi na ngai que, tom mekana akoso alikambo. Ndenge nini basali ya nzambe, mibale, oyo batambola ki balia ki bamela ki bazaki na bafinité makasi, wana tokotanga bongo kombo ya, pasteur Moïse Mbiye. Na pasteur Mike Kalamba. To mona ki bango bazalaki lokwa ba jumon. Banzembo mingi bayemba ensemble. To mona tango bayemba kanzembo ya ngolu. Nzembo ya ngolu pasteur Moïse Mbiye alobi que pasteur Mike Kalamba ki paneso na ba 2h so 3h du matin na papier alobi nzembo koto mango suko il faut to répéter nzembo oyo. Sans hésitation, ba répéter ki nzembo pe basala ki nini bayemba ki. Elle a déjà que eza preuve d'amour. Mais lelo oyo balia kalisusu sani mon côté mais baza basala ya nzambe. Batala na kalisusu te, ba koma ko sala 1 2 ans, ba bengani même pas, mais parfois ba ko sala 2 ans ba bengani na téléphone te 3 ans même, mais so ba ki na Pullman. Au moins, bakutani, pasteur Moïse Mbiye, pasteur Mike Kalamba, mon cher Ozawa, yopo Ozawa. Mais, bana ya nzambe. Tokotala nanu interview oya pasteur Mike Kalamba. Ba réponse o nyoso ya pesa ki na bandeko. Na Top Congo, pa ba poser ki ba question. Boyoka, ndenge azali ko répondre na ba question mi tuna o batuni boyo kandenge azali ko répondre yango après ngai na ko sala développement par rapport ya maloba ya pasteur Mike Kalamba to yamba kia boye pasteur Moïse Mbiye to tuna ki to lobi sora roya na concert na yo alobi concert à Zénith abaki so na zai na temps. Si je suis agenda dans un programme je me serais jeté dans le premier avion pour la Kin. Parce que ça a en concurrence, à tort ou à raison. Pourquoi? À tort ou à raison dans le lobby. Question est claire. Est-ce que pasteur Moïse Mbiye a osé un concert? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Non, mais oui, à cause de la pourquoi pas. C'est-à-dire que tout le monde est vraiment invité. Vous bénéficiez personnellement? Tout le monde. Non, bien sûr. C'est-à-dire que notre équipe, nos équipes sont en train de déployer les invitations. Il y en a d'autres même qui vont arriver aujourd'hui. Il y a l'invitation du pasteur Moïse, il y a l'invitation de Moïse Matuta, il y a Kouloutou Patrice Mousoko, il y a Henri Papa, il y a Patrice Moubiaï, il y a Kouloutou Franck Moulage. Tout le monde. Ça, c'est la célébration de l'église. Tout le monde est invité. Vous voyez ça? Donc, il y a quelqu'un d'autre, par exemple, quand nous avons procédé à l'ouverture, il y a Explo Shop, c'était 2 jours avant, et tant que reportant de 2 jours, à regretter je parle de mon frère Henri Papa, qui m'a dit, aïe, Bishop, mais vraiment, moi je serai à Dubaï, mais je reviens pour l'Explo Célébration. Mais ma campagne, pour cette invitation, pour moi, poids, dans le domaine de Nabino Boebi, aux téléphone, est-ce que vraiment, Thierry Olingoye, Maramignon, surtout ça, là, vraiment dans les coulisses, il y a. Moussala Nangeza, non, alors, je vais demander mais Moussala Nangeza, na Lucara. Je vais demander au député Aristote, toutes les fois que nous sommes là, dans nos réunions, il faut, Coco Thierry Kamou, il faut qu'il participe à ça. Et si jamais il a les idées, après ça rabiso pour que. Y compris Moïse Mbiye. Tout le monde est invité. Mais ça rabino en concurrence pour Annie. Justement, c'est la chose mais vraiment pourquoi?
Pour la ligne. Il y a le bien habité. Il y a pas le bien habité. Peut-être pour la bino mon copain. Pasteur Moïse Biye, pour le tout on a DT pour un programme Yom Tazo Calais. Récemment, on a une église ebele na Kinshasa pour na okende ko senga baya batia maboko soutien ndenge sale makara na Kinshasa. D'ailleurs image moko circulaire ba na yo sika uta. En tout cas, ba déclaration ebele on a landi ayo olobara uta na cité Bethel. Mais okei kuna te pour nous mobiliser peu fidèles, les chrétiens bazali kuna pour ba na stade des martyrs. Donc il y a une église ebele au leki limité, au continent de l'église ezali musika, mais alors que l'église mère oyo mo revendikaka, eza pembe no keité. Pourquoi? Je vais vous dire quelque chose vraiment osé. Nous avons vraiment lancé notre campagne. Il y a Explose Célébration du Stade des Martyrs avec un léger retard tel qu'initialement prévu. Vraiment avec un léger retard. Les temps qui nous restaient, et comme il a mais vraiment moqué. Osez, Naro, Yebiso, mon frère, vous n'allez pas me compter 10 églises. Autant que je ma beaucoup na et 10. Symboliquement, cité Bethel, je suis vraiment là, je vais répondre à toutes les questions. Osez autant il y a 10 églises. Mais en même temps, mon frère, nous avons combien d'églises dans la ville de Kinshasa? Je suis en train de vous amener quelque part. Osez, ton frère qui est devant toi, qui te parle ici, on verra toujours que j'ai l'impression d'avoir été dans toutes les églises de Kinshasa. Il y a des églises où on a participé même là-bas, na ouverture dans un projet qui vient, pasteur qui vient, qui dit je suis venu pour fond l'église, voilà l'artiste, c'est qui c'est Mike Kalambay. Bon, on dit bah campagne, aujourd'hui c'est des grandes communautés. C'est-à-dire que Cité Bethel, c'est mon église et c'est ma famille. Sincèrement, je n'ai pas trouvé urgent passer à Bethel. Parce que sur le Bibongo, je n'ai pas été à la foi abondante chez Papa Kankenza. Je n'ai pas été à l'armée de l'éternel chez Papa Soné Kafuta. Je n'ai pas été à la puissance chez Papa Kiziamina. Je n'ai pas été à Philadelphie. Je n'ai pas été chez Papa Alpha Lushima. Je n'ai pas été à la résurrection. Je n'ai pas été chez Maman Emi Koutino. Toutes ces églises, ça ne représente pas la valeur de Cité Bethel à vos yeux. Par rapport à eux. Voilà, nakanisi tomoni toyoki ba réponse nyoso pasteur Mike Kalambay na kotelema esika oyo balobi est-ce que on invité qui pasteur Moïse Mbiye na concert. Pasteur Mike Kalambay alobi tout le monde est invité na concert. Mais ce n'est pas la bonne réponse. Pour ceux qui ont un examen en classe, si on peut se répondre, cela veut dire qu'on joue déjà 0. Bon, professeur Botalanga, ceux qui n'ont le bimabé, pour commentaire, pour question bien claire, est-ce qu'on invité qui pasteur Moïse Mbiye? Pasteur Mike Kalambay a dit que tout le monde est invité. Mais non, papa. Ceux qui les lo oyo, batu o bino bobenga kaba païen. Baza komona ki bino basela nzambe beaucoup qui ko se comporter boyete. Il faut boza quand même na soni. Journaliste a lobby que yomoko loba ke obanda na cité Bethel. Yaoundé ezali penza église na yo. Et pas obimela ka na cité Bethel. Pourquoi au télémité yomoko kende ko pesa ndeko na yo invitation? Papa Christian Lobby, au moins que coup de fil et ça la bien yomoko zu téléphone. Allô? Mon frère, révérend, bishop, nazo le kanaya ko tikela yo invitation parce que nazo na concert. Na esika révérend Moïse Mbiye bishop, archbishop azali. Moli mwanza benga ke lo banaye omoni pasteur Mike Kalambay wana ko ngana ote ya bino. Wana ko na ote ya bino na singa na pasteur Moïse Mbiye na pasteur Mike Kalambay. Ici c'est votre deuxième maman Elia Neto. Boya ba pasteur me boza ba jeune frère nangai. Vous êtes des pasteurs mais vous êtes mes jeunes frères. Parce qu'on a ka posé à pasteur Moïse Mbiye
na pasteur Mike Kalambai. Je m'adresse à vous deux. Nakobanda boye. Pasteur Moïse Zimbi aleka qui toujours en top Congo. Ba poser qui est question boye ba lobi na ye. Est-ce que kozala na Zénith de Paris kune sikande ko Mike Kalambai ezo beta lobi ah soki nazala ki occupé te nanga ki na sauter na premier avion na kende. La réponse elle était bonne. Parce que écoute qui na ba occupation mususu. Mais comme na tout a passé Mike Kalambai alobi que mutu nyonso aza invité. Mais non. Netinga par exemple ne na zaboy. Soki na yoki vas-y nanga oyo. Aosa la fête. Vas-y nanga musa yebisina ah oyebite. Vas-y nous en face na yo aosa la fête. Tant qu'il y a pas une invitation te na ko kende te pona yoki. Na ko kende te pona yoki. Ouais, c'est vrai, ça n'a pas tout mususu. Ayoki ke muto aosa la fête, tout le monde a yé moura zo sen invitation. Personne invitation na na fête, il y a des gens comme ça, bazali. Ayoki ke muto aosa la fête, yé moura bandi ko sen personne invitation qu'on a na fête. Mais normalement, avec dignité, okoki ko sen invitation te. Invitation ezalaka considération na amour oyo muto azana ngo vis-à-vis na yo ou azana ngo envers yo nde akozwa applier ngo malamu atindeli yo invitation wande invitation ya bien invitation ba senga yango te. Alors papa révérend pasteur Mike Kalambai na ndenge penza ya bomoto na ndenge ya Bible. En tout cas, pour vendre boyokanga ata ba passer je suis votre grande sœur. Na ndenge ya bomoto na ndenge ya Biblia. Bible l'humilité précède la gloire. Boyebi bien que Congo mobimba to chebino boy na mutalaka que passer Moïse Zimbi na passer Mike Kalambai bayokana kate. Boyebi ango très bien. Muto yebi ango tazate. Bandimi ba na cité Bethel ba yebi ke biso pasteur na biso pasteur Mike bayoka na kate. Ba o bazara pa pasteur mais ba yebi ke biso awato ba yebi ango. Mais si ko le ko ba bi l'humilité possède la gloire. Tant pasteur Mike Kalambai. Ozo ça la concert. Tu as pasteur Moïse Zimbi en épreuve parce que tant au beta qui Zénith de Paris ba poser quelques questions à lobby que ceux qui na occupation te na qui na sauté na premier avion. Alors on va une épreuve sikoyo obi bon le kola lobby bo le kwa nana ki sasa awa ngala okende ko tikela invitation. Oui avant que ndako mutu abenga ko yepise mon frère nazolika nazo ya kotala yo. D'accord na kozela yo. Aibi même pas ko une invitation tango komi fani ndeko no bo sololi bo pesa ni mbote bo lobi ndeko na ngai. Moni nde tozaboye. O eleka parce que wana ba tiraillement to yebi c'est vrai. C'est vrai que entre biso mi balé moi makamboli ki biso moi mingi mais tozaba na nzambe. Bible oyo tanga ya Louis II, yango Bible nga tanga ya Louis II. Bible lobi na biso l'humilité possède la gloire. Talanga ndeko na yo ko pesa yo invitation oyo po na kozala na salle des martyrs le 28 juillet yango na ko tikela yo invitation. Présence na yo e ko édifier ba na nzambe makasi. Présence na yo e ko pesa monguna satana échec. Présence na yo ba angelo ba ko beta maboko ba ko sepela. Et si quand elle a tika la invitation, on a un conseil, il y a grande sœur. Et si quand elle a tika la invitation, boza bataba bureau, ba conseiller, avant de sa bureau, on a conseiller, on a pasteur Moïse Zimbi, révérend bishop. Avant de sa bango, que bota là, révérend Mike Kalambai, a une invitation à lobby que a invité na salle des martyrs. Bino bo lobby nini. Mi balé ba kolo ba te pasteur komi kitisa te ko kende te. Mi balé musu ba ko ba te pasteur kende pona lokumu ya nzambe. Wana siko pasteur Mike Kalambai, ceux qui ont télémaki na invitation na yo. OK ko pesa pasteur Moïse, ni vi ni koni mutu moko alingaki ayeba zate. Ozeli le 28 tango ozobeta boye concert. Oka kaka
nous vous signalons la présence de archibishop, le pasteur Moïse Mbiye. C'est-à-dire que na banjelupe balinga ki ba sepela. Na banjelu balinga ki ba sepela. Munguna ngako ka son. Wana siko ko nzembo pasteur Moïse Mbiye yemba. Banguna bakweyi bakweli susu. Tala oya mandefo na mandefo ya pembe akweli su. Donc nzembo na kakezwa sens. Banguna bakweli Satan alingaki akweya, Yesu alingaki atombwama. Satan alingaki akweya. Siko ce qui pasteur Moïse Mbiye, pasteur Mike Kalambai. S'il vous plaît bato bo tala bo ça l'effort. Émission oye comme la pasteur Moïse Mbiye comme la pasteur Mike Kalambai. Ce quoi ya quitté. Wana au garder peka silence. Au tali sinzambo binzambe, je fais les premières pas. Nami kiti sine Bible bikel l'humilité précède la gloire. Nati ki invitation ndeto bakana ba kongole to bake makala moto na mutu na Yesu ki aboyi. Wana ce concert eleki et que ba journaliste ba ko tendre le micro au lobby na kendaki na pesa ki invitation mais na yebite pourquoi aya quitté. Ba je te pe na songi ba ngesu be kende ka passer Moïse Mbiye ki pasteur Mike ki pa na yo ay ko tikelo invitation kende kite ndenge nini po abomba ka ba conseiller ki ko kende tanga ka amkolango na ki na gastro ya mwana kenda kite po na stade mwana ba ndikendo kota ba toilette ngeza la te gastro etungise kinga yango na kenda kite elinga ki eleka bien parce que ce qui totali pasteur Mike Kalambai Mukolo kendaka na 2 heures du matin. Na papier na yo nzembo na yo komaki. Oyebisa na ka nzembo otobeta ngo. Siko kaka. Pasteur Moïse Mbiye alala kita. To mona bino tina na nini na vidéo. Pasteur asali. Ngre a composé numéro. Ya Pasteur Moïse a composé. Alors ngre. Alors oui, l'homme de Dieu. Mais t'as oublié aujourd'hui. Bola tipe binomi balendenge moko. Bola kisi unité, bola kisi amour. Lelo amour wane kenda wapi. Nzembo ngolu. Nabosanite faible commencement nanga. Batebele bapesa kinga chancete. Nabosanite banguna bajinga kinga. Bitumbesila kiye bimisa kinga molongi. Wone so wana ngolu na yo likolo nanga bipo lokota nga Yesu Masiya motema nanga moko témoin lolenga na yo kosala makambo ebelisa bangu na mitu ngolu kalikile ya Nzambe ngolu makambo ya lola ndeboye basantu boganga ngolu na Yemba ngoluwe abimisa netibiso babimisa biso na banonima. Babimisa biso na banonima tokovanda koma ovana na bakonzi, tokovanda na ba ministre, tokovanda na ba président. Likola banzemo na bino oya ngolu, oyoki banzemo ngolobi menze mweze ya solo ko eza ngako? Oui, tokovanda na ba président, tokovanda na ba ministre. Oui. Obi nzembo nde bayemba kangwa. Na kuma Joseph Famiko otali ko vandi fama bo na mokonzi olobi dona liye mesa mokoko yanze mo Mike Kalambai nzembo a grâce obi na kuma liye mesa mo na ba konzi banze mo na bino edifier biso makasi mais botala moment oyo nezaki moment ya réconciliation atabo wanga naka. Oh, tous en a problème, Louvounou. Vous en avez un problème. Vous en avez un problème. Et puis, vous avez l'ensemble. Vous montez. Vous avez ça. Vous avez bateau. Mais vous avez ensemble. Vous avez bateau, mais vous avez ensemble. Attends, bateau, mais vous avez ça. Tu as que vous avez un problème. Sikoyo.
Pasteur Maï Kalambaye, ici c'est maman Eliane Nitou qui parle, votre grande sœur. On ça bien pena chiluba. Pena chiluba ta musuba comprendre bien. Bande bo olimbi sangaye, bo te dinga regarder. Biso nyoso toza ba congolais. Ba tuna batu bazana etini na bango. Ngala bango to ekolo moko. Yango na ko bisa pena chiluba. Yango boka na ba je suis votre grande sœur. Toze ekolo oui, ce sont mes jeunes frères. Hein? Baza ma jeune frère na ngai. Baza macha mo menu. Sikoyo, Pasteur Maï Kalambaye. Et pas yo fako bandela. Okende ko tika invitation et pas à Pasteur Moïse Mbiye. Po monguna kufa soni. Yo lobike. Yo kotelema yo moko okende na invitation kende ko pesa. Ngia mawera son. Est-ce que mon kilé bi que na wa un problème? Non, ouais, c'est un problème moteur. Bobeta musique, boza artiste. Mais mouto otoye bi que bobande ko ensemble, bozo mais l'ensemble. Oyo papa paix à son nom, papa Mbiye, asimba bona loboko asali prière abondeli pona yo. Oyo mama alamba fufu yo lié. Bino bana lelo bokoma boy. Mouto yo fako tele moza na souci que nous pesa invitation ezali Pasteur Moïse Mbiye. Ezali ngia mawera santé. Eza Pasteur Moïse. Pona ko yuksa munguna satana soni. Batu obo benga ka ba païen, ba koya na bonzama ndenge nini. Bakoya na bonzambe ndenge nini tuba zomona bino moko boza d'exemplaire te. Bino bato bosa ba jeune prière. Bino bato bokenda mangengenge. Bino bato benga na satana chaque jour. Sikoyo ba païen bakoya ndese ba trabi parce que Moïse Mbiye kuta Pasteur Maï baza kutu biye ba kabwana baba yokana na ba kutu te. Ceux qui bossent dans l'esprit, il y a pardon, il y a humilité. Combien de fois bateau ba la bino ba Hollande bino ba en esprit wana et surtout bateau bo bengi ke ba païen. Lobi awa pourquoi balinga ko citer yo na Pasteur Moïse. Oui, c'est normal. Les génération moko. Ceux qui babandi ko likambu ya fali pupa na mopanzine ba tchaka ferigola. C'est normal, génération. Ceux qui babandi ko likambu ya héritier watanabe na mopanzine ya ba tche Fabregas. C'est normal. Ta babandi ko likambu ya Luambo Makiadi na mopanzi ba tche Papa Taboulé. C'est normal. Ceux qui bazo ba likambu Joski Kambukuta koto bazo ba Madilu System. Génération. Vive la musique, et qui toujours en comparaison, en compétition, Victoria Eleison, c'est normal. Bon côté, ya Batunini, tout le monde awa, paix à leurs âmes. Et Menea, paix à son âme, Akufa, papa Mbakenda kokuna ete. Pourquoi? Batiraïma et Zalaka. Et mené à Kena, mais papa m'a tikala kana kimiate. A tikala kana kimiate. Ndenge akundaka emene ate. Nanda kunanga. Atangisa ma misu. Toche na YouTube. Nzembo wana yembaka. Na maternité alene. Nakangaki makolote. Nzembo wana mausunde ne kimi. Nakangaki makolote. Mwana na bimisa so ine. Na bosa ni nzembo kimi ekimi papa mba tikala kana pasi na motema ndenga kunda emene ate mukolo pe papa mba kenda pe asonam ba mususu pe batikala na bomo ilelo bakunda ka pe papa mba te etikala ka tikali na mutu papa mba kenda me ba mususu pe batikala bakunda ete batikala pe na kimi ate moni soki mutu azobela mutu na hôpital akoma koluka kimia na batu nyonso aoluka kimia po soko akufi nzela na yako kende
ezala polele ayebi ke so na seli bato mabe na senga bato yo pardon na kende kote to kenda rato yeba kana biso te kote na ko kende na kende na nini na kimia sikoyo bino o bobenga basala nzambe il faut poser l'exemplaire bato babenga mi ba païen bakoka cause exemple et pas la bino bato nyonso biso nyonso tango tomonaki Pasteur Moïse Mbiye akei na matanga akei ko consoler ndeko na ye Pasteur Marcelo Tunasi tobetaki maboko tobi wa Pasteur Moïse Mbiye asaleli Bible lobi malamu kokende na ndako ya matanga kokende na ndako ya fête. Ce qui passait Marcelo Tunasi abande ko sala ba fête na ye Pasteur Moïse Mbiye ngakende te po aza invité te mais tango yoki ke ndeko na ye azuli kama munene azima ka munyoso bazaka nango na mopanzi asimi nzela akei tango pe Pasteur Marcelo amona ki Pasteur Moïse Mbiye na kati na bakia nzambe azwa lokumu asepelaki ayambaki ndeko na ye bavandaki to sepelaki tobi boyende ezalaka mais kokuta na malamu ezaka po na tango matanga te ezape na temps ya normal ezape na temps ya normal yaka na tango matanga te na ba moma ya boye bozo sa ba concert a minene ya boye moma yango ya ko se réconcilier po boza ba na nzambe po na koyukisa mungu na satana soni tozo mona kutu ba musicien ya mokili tozo mona botuta katolo kebino bosambelaka bato basambelaka to mona Jiben Piana na ndeko na ye Weranson basala bambula na bambula babanda koloba na te bazalaka binemi mais païen moko atelema païen moko atelema habité makambo eumeli païen wana telema a solo na Jiben Piana bi non ça suffit là c'est bon ekoki akepa Weranson alobi ekoki sikoyo bokolobana makambo yo esila makambo esila botika binemi eza malamu te boliaka place moko bomelaka place moko boya baninga makambo eza malamu te asangisaki bango oui Weranson na Jiben Piana malgré ba na podium azo boude mais ya motu yake basi ba yaki déjà ba yoki maté ba pesa ki ba païen il y a même une semaine 2 3 bien un mois awa na uti ko mona Jiben Piana zo peta musique ndeko ne Weranson a sali surprise aye na concert jiba sepeli kaka ye papa wana asengisa ki wenge mobimbati mais ba païen obino mobinga ba païen lo bana ngata frère Jeff le païen mais bo tala makanisi o ba païen bazozwa balingite binemi ezalana na baninga basangisi bango basololaki ti lelo batikali na bolingo wana lelo Jiba kenda pa wea kenda pa Jibe Adolphe kenda pa le makaba bazongani c'est ça l'unité c'est ça l'amour de Dieu bolingo nzambe yango wanati meninga nini batoyo bino motango bote ya kana Bible bolobi ke butu ekuto na kanda te Bible bino mobozolo bake soki ozana problème na mtoko cha offrande te meninga nini bino ba pasteur ozupe mabolongo ofukami wana kompeko ba en langue chanda koroboko mais chanda koroboko wana pourquoi zola xote ke Moïse Mbiye lembisa motema kutana ndeko noma ekalambaye chanta baraka chetekele ho alala pona nina zomsateke mai kalambaye fungwala motema kutana ndeko no Moïse Mbiye banguna bakufa na soni satana ayoka soni pourquoi bozo sala yango te pona nini bozo sala yango te sikota bote ya bato ba robongo mandeni ba passer ba na bango te
siko ba pasteur o ba lokola ba papa ata kutuka ba pasteur te pasteur mai kalambai siki papa kalambai azana bomoy oui azali akoki piko kende pa mwana Moïse Mbia bika songa lumawa chilumbukai ni mwanenu bantu bosi mama nujube na muntu chilumbukai na shema tando unonko mapita matuka boyi nukwe kana no makumvanga nani kana no makusomba kumesa mumwana umvishe ko kubena kune kubundus malo ni nozo malo abundu bochini kana no numvanga we ujini we beglise ye ujini we eglise nujibana bakola mwaba umwa umvishe ko kubantu bundu bena kune kubakaji batu seka bamani bantu bakabena kabajubumvanga na to tetuka tutununkwe uto masha mumenu maya mwabakai masha mumenu maya mwabakai bana ba muntu mwa kanu numvanga na bwachinga na showe papa kalamba sujuma kuke ba tere datati kujiba songa na baba bijaba nonga na shene no ba mama na sha mama wetu mama Moïse Mbia na sha mama wa mai kalamba nenu jiba mama nijuma kusomesha ba songa na mama bu monu ba songa na betu umvishe ko kubena kune kubundu malo akimalmi pato bwachini no nze mushinde onukwe nutumvisha na shetetu bana benu bundu patu twikile ni bena kune ko bajiba tuambia tangila kana nakabijini mana ngamu kumpala to tangila imala nundinweza tangla ibana benu basonga mabenu kabenu kumvanga na bwachinga malo abundu nundi nwenza malo abundu kaya na tusankisha to leke lai pasteur Moïse Mbia utele jamala njingamba pasteur Maikalamba utele jamala njingamba nokwe nunwenza bibibe nundi nwenza malo abundu benda kuniko bakaji batuseka tetuka tunuku katutunukwe uto kabatu batuleje mushinde uto hatuba tupesha batubela baleji wetu ambira pa jumva ni mutu wa mubikila kalamba yi mwanenu umva umbuyi mwanenu umva ujina ndenda mukenji mwanenu umva mmoja ya mvita mwanenu masha mumenu kadi masha mumenu kadi kanumva na bwachinga masha mumenu malo abundu bolimbi sana biso wana mnoka mboka baba leki na ngata baba pasteur wana ya ba titre ce sont mes jeunes frères yona biso wana mnoka mboka po ba ko koyoka makamona lobi ezo sala pasi basali ya nzambe mumango yango iti ofaki boyoka na yango yo faye ko cha pasteur Moïse Mbia na épreuve abike na Zenith mais siko za na Congo tanga nga pesa invitation à moi qui a créé le ko na ke Dubai mais ceux qui bongote no bandeko koyoka neza malamu po bozo sala musala ya nzambe tozo mona kutu bato bino bobengaka papayen po ba misa mokili ba payen ba misa mokili ba ndoki ba misa mokili ba simba ba kisi mo mona azobeta musique abengi sipe moninga na ye musicien mokili aye pe ba yemi ensemble ba payen abengi sipe ndeko ne musicien mokili ba yemi pa ensemble ba sisi pe ba kabwani quelque part bato yo bobengaka ba payen bazana bolingo koleka bino bato bomela ba Bible ba payen balimbisa na koleka bino bato bomela ba Bible bino bato bolbaka en langue ceux qui na église bande komoko mi bale ba olo banate na kati église aye komona par exemple pasteur Moïse sœur moko ayeko biso ki en tout cas pasteur ngana sœur wana to yo kanate pasteur Moïse osani oloba loko boyo kana katelo mwana ba o banda ko bana na ba wana tin o bati ma sœur to mon frère bana nzambe bayokanaka bana nzambe balinganaka okobenga pe o wana mosusu pa ye olobi boza bandeko boza na lingomba moko eloko ni ezosa ke boyokana te non bopesa na mbote fo boyokana eza makambo ya mikete oyo parce que bato bakoya na nzambe ndenge ni bakobongwa na ndenge ni so bamona nini bino nanu bino wana bolati ndenge moko ti noir blanc bolati ndenge moko ti parce que bolingo ezalaki na kati na bino siko bolingo wana sikoyo ekie wapi pasteur Maikalamba batuni on a invité tout le monde te pasteur Moïse Mbia à tout le monde te azamuto bazalo mosala ba 2h du matin ba 3h du matin pour bossa nini bossa la nzembo azamuto mutu na banda ko réfléchir pour abetela ka o santé tango ozo yemba azo betela o santé c'est ça le bienfait il faut ko yebaka yango
bosa na kabola muté boy ça na biso te chimna prévu que ça na banguna soni Pasteur Moïse les lots toza mercredi concert eza samedi yo moko pe okosa la peka bonzambe l'humilité possède la gloire yo moko po telemi penza yo moko quoi OK ipe yo moko na kati ya stade esika pasteur ozala kuna Mike Kalamba etango ataboy hey Moïse mi oh mutu na pesa ki invitation te ye moko aye akobakisa susu bonganga na nzambe bonganga ye akobakisa susu bonganga na nzambe akobakisa ngo lisu makasi o rappeler que nzambe atombwami eloba na ngata mama ya biso na moligi asa ba aventure abi bozong c'est na mitema na raison mama ya biso moko boy mikola ki na baka bozong c'est na mitema malgré oui bozong c'est na mitema bozong c'est na mitema bande ko ngai bande ko nanga mibali bozong c'est na mitema nzamba za muta division ta za muta unité soka va poser question mon azo kene nango gauche surtout Pasteur Mike et puis ça politique hein Pasteur Mike ça politique comment on est politicien parce que oyebi ko dévier ba question te we bo dévier ba question o dévier quand qui to comme makasi sko anga la vandia na luka division te nazoluka unité boyokana boza bandeko pour que bato nan bandimela nzambe te bako kondimela nzambe boyebi ke ezana bana mususu aviva na papa na mama amona ke mama a souffrir vie mobimba papa betaka mama papa fingaka mama papa zalaka chantite na mama avandi alobi ke nakobala te po oyo mama nanga moni nalingi komona yango te makambo tozo mwana mokili mutu penza de sebinga na obala te nde papa nanga azobeta mama nanga nde papa nanga bana nyokola mama nanga na obala te parce que na boy mobala nyokola nga boye na sela bino pe émission moko pe ndenge wana sikoyo batu bakoya na boyesu ndenge nini batu bakoya epa ya nzambe ndenge nini so ba mwana basala ya nzambe bazana no binemi bazana boyoka nite bakoya ndenge nini bile bolobi bwana posa bampa tete batu babongola mitema siko batu babongola mitema ndenge nini batu ya nzambe sikoyo bato tobengi ya mokili toke na fali ipupa efanjo o muta mokili me atali abi atali ndeko na bi ndeko na ngana Benderson depuis papa mba kenda ayaka supoto te ndeko na nga oyo te na me ndeko na nga na poto abimisi mbongo na ye asalele visa asalele billet tala bolingo siko nzamba kopambola fali ipupa te po za misia mokina likambo asali atali ndeko ne Montana abi ndeko na nga Montana na kanise lisusu Montana wana fali ipupa kanisa Montana na kanisa ndeko na nga Montana couple on a bien ngote kanisa bi tango na salaka droit chemin apporter une main forte ndeko nanga oyo depuis des fois akenda ndeko nanga oya kasu poto te ndeko nanga na possibilité ya visa pe ya billet nazo azwi ndeko na ye botala batu ya mokili o bobengi ba païen botala makambo bazo sala batu ya mokili o babengi ba païen botala makambo bazo sala fali ipupa efanjo abimisi mbongo na ye azwi visa sombi billet ayena ndeko ne Benderson ayena ndeko na ye
Montana. Mokili beteli bango maboko o babi l'amour. Bolingo. O tozo mona te. Na bato bazo tout atolo basali ya Nzambe. Bozungisa Yesu na mitema. Bozungisa Yesu na mitema. Bokende kotala passage oyo balobi l'humilité précède la gloire. Mikitisa Nzambe atombola yo. Pasteur Mike, invitation wana ulingo kendo pesa le roi de la forêt Weranson kokende te. Benga eka na téléphone akoya na ye. Invitation wana telema nango kende ko pesa Pasteur Moïse Mbi chaya n'épreuve. Mikitisa Nzambe akotombola yo. Et côté à bande ko ebele de toutes les façons de tozawa bato tebi bana bazala batiraillement ezaka bino mibale obokuma binemi bolo balate. Bari papa mulaja toyoka bango na likambu te bari papa elo côté Pasteur Atoms toka bango na elo côté ata o frère na biso José Nzita toka na elo côté likambo kaka Kongo mobimba to yebi balia sani moko bakabwana balobana kate bayoka na lisusu te bakoma kokuta na ba couloir ya Pullman eza kaka Pasteur Moïse Mbie na Pasteur Mike Kalambaye. Miss na biso bata mokili ezotala bino, miso Nzambe pe ezotala bino. Nga na yebisi bino kaka bosalela kaka l'humilité précède la gloire. Pona lelo tosuki na nuwana soki bobengi nga lisusu mameli ali ndongo lobaki yaka lisusu na koya na kolemba te. Bandeko, Bible lobi n'enviez pas ceux qui font le mal. Si vous faites le bien, continuez à le faire. N'enviez pas. Alors ndeko, ko boya ko kende concert te pour pasteur invité pasteur te. Te yo ta la part na yo. Kende concert. Ko bate na ko kende te. Ce qu'on nous montre na songi so ko kende na yo te. Le salut est individuel. Bosomba babiye bosomba babiye na bino. Bokota concert. Bande ko na biso mibale oyo. Tozo tala bango kaka miso Nzambe pe el ko na bango ezo tala bango. Mikitisa Nzamba tombola yo, l'humilité précède la gloire. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Accent sana. Toi, c'est qui dit là? Matondo. Mungu anubarik. Tatanza mukalu sakumuna. Nzamba nube chanel bana betu. Bonne journée. Bye bye.